Lokuta mokili bandi na mwasi soto zina Bible de quoi Adam na Eve na kosa moninga izala mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosa ka mwasi na ye vérité zalaka te yango pe moto comprendre ke mobali akosa ki yango pas kosa ka ye eloko tinda biso mingi to kende libanda izaka na comportement ya mwasi lolenge ni mwasi so bombola ndako ba réponse à mabe ke basi pe bazama mpe mayele moko ya mabe o babenga ba malin mayele ya mabe basi bazala ngo pe mibali to bandi ko comprendre mayele ya mabe o basi bazala nango wana neti ebo so alobaka vérité est-ce que ba kosa ete soki azo kosa nga pe na kosa soki lokuta eko mokota na amour quelque part basi nde ba memaka makambo wana nga na mama Maria te na moni lo mo abongo nga motema esima te fona nyonga basi msusu pe balingana bakoka ke soko kosi andimi na so epe vérité mo na bonne kondi basi bakosa mibali te pona nini bango balingaka ke biso tokosa bango po bango bakosa biso yango tokosa na bango. Surtout la clé boa originale on n'a jamais décidé. Il y a la lore noire à la bouche étrangère de la presse congolaise. Non, c'est la mycolo. J'étais pas dit péter l'eau de l'eau. Péter l'eau de l'eau. On a pété l'eau amour débat. Amour débat, par le but peste loco de loco. Original. Bonjour Paris, bonjour partout, bonjour monde entier. Merci parce que vous êtes toujours branchés, scotchés et connectés pour suivre votre émission préférée, Amour débat. Quand il y a Cléboa original, il y a Yemoko, le grand prêtre César Ngad, on a salué juste là. Grand prêtre César Ngad, mon patron, mon boss, donc boss Bongo Bazui Wapi. Merci parce que vous soutenez Ngad de loin, merci beaucoup, merci. Et là, je salue Chansard milliardaire parce que donc Zalaka ayo zalayo na ebité makamba boye ceux qui na cause la ngwa biso qui na Cléboa original te ngamoko Neftali ya la nef yanga nazana apporte pour na repese la amour débat on a la rakibinom to ko ba sujet de Jésus la no ba sujet eza ebele ro sakante na kati amour débat ba sujet eza ebele donc yo sakante donc boza boko lemba nga na lemba bino te po bino nde boko lemba ba sujet merci mingi na yemo comme mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc Zalayo Amsa les autres salama kitoko si je n'habite pas le la carte amour de ba eza nini nzambe na ngai lokuta mokili bandi na mwasi soto zina Bible de quoi Adam na Eve na kosa moninga izala mwasi mobala kosa mwasi te mwasi nde mutabanda kosa mobali mais basi baza ko se plaindre belé que mobali bazo kosa bango yo c'est un mensonge par rapport à lui d'après moi to banaka ne bandi au commencement mutakosa mutaboso na monde ezaka mwasi mais si quoi échanger mobali le bakoma kosa bango ngala ndimi te soki mobali akosa mwasi c'est que mwasi aza mwasi moyibi pe mwasi lokuta non moi c'est ça comment ça me c'est vraiment le super yango na lobi na yo bongo baso babenga ba agenda ba 0D bazana bango 4 5 ou 6 tant mobala timbele pas ko site ponga na za mobala na yebi ke côté na biso mibala en tout cas 0 faute kota basi nde mabele ki mingi malgré tout ça na moi de la femme 100% bon c'est 100% mibali na ko cha mingi 70% toza bon
papa, si j'ai n'habite ces aboués. Ouais, maman. Pourquoi Mibali, beaucoup ça basse le bini? Bon, merci mille la question. D'abord, comme on a nommé, c'est Charline Angilois, la Terre Sainte. Bon, pourquoi Mibali, beaucoup ça basse na bango? Bon, Mibali, beaucoup ça basse na bango bazali. Et ça, c'est pas dit que Mibali n'est pas ça basse, parce que basse peut bazama un peu maillé les mango ya mabe. Oh, bien on va malin, maillé la mabe. Basse bazala, on peut Mibali. Tu vas comprendre maïla mabe au basi basala kana ngwana ya wana eri mo be bal musu ba ko tsapi mite mabe conseiller na makambo basi ba comportement basi mais ezate ke mo bali nyonso akoko sa mwasi na ye donc na bolingo lukute za akate so bolukute komi je comme beba ozo comprendre maman bon c'est le moins intervention na nga ya ngwana bon basi bakosa mibali te moi c'est ça akosi mobali c'est que mobali wana akosaka mwasi na ye vérité ezalaka te yango mpe moi ça comprendre que mobali akosaki yango ye mpe akosaka ye donc bakosaka moto oyo akosaka moto bakosaka te moto akosaka te jamais bakokosa ye oyo akosaka nde bakosaka esili na soki kaka wana. Bonjour. Bonjour maman. Papa, on connaît qu'on s'est présenté. Hein? Comment on a eu le bruit Mayanda Navandi Nanjili. Vrai Njilois. Bon, question à Bissou et Zaboé. Pourquoi Bino Mibali Boningaro ça basse na Bino Mingi? Waouh. Merci pour la question Anna. Pour l'année Mibali Bako Sarabasi. Tous avons pas raison, il y a pas propos à Makamboana. De 1, ceux qui étaient fidélité, na compréhension na kata bolingo, toko ça et aux amis était. Le kuta pe aux alaté pour tous fidèles entre Bissou Mibali. Ceux qui le kuta est comme côté en amour. Quelque part, basinde ba mimara makamboana. Pour moi si azana vérité té si 100% la vérité pas moi si rose à la 10 ba 20. Mais ce qui ngai na mi pesi corps et âme et pas à moi si tout le temps dans la déception parce que basi ba comprendra oyo bango ba sala raté. Ya on na lo ba boye. Au moins na moi de la femme oyo, il fallait ba maman ba sala ba séminaire au bengsa bana na bango ya basi ya ko conseiller bango. Pour la nini bango balinga ke biso to ko sa bango pour bango ba ko sa biso yango to ko sanaka bana basi ba yebi ndenge ba sala makambo na bango na nkuku akoya pa na yo je t'aime akesu pa na ye kuna je t'aime tonga na ko mona makambo wana carrément ngapi na kotika na lukuta na yo yango wana ndeke intervention na ngai bon conseil ni ko pesa bango conseil na ko pesa ba maman nga na botama le 14 mars c'est une mois de la femme ba maman tu es ba rebongisa vérité envers papa. Pour bisope, tu y es sa vérité envers Bino. Il y a un conseil à sa Bino. Moi, si je suis à cause de mon bal, c'est que mon bal à cause de moi, c'est un moi, si pas ça la nuit, à cause de mon bal. Si mon bal à l'oba, n'est-ce pas besoin de l'oba vérité, est-ce que mon cause est, ce qui a son cause, on n'a pas de cause. Et là, on a relobé le biso mi bali. Et là, quand tu n'as pas biso mingi, tu es libanda, ils ont un comportement. Moi, si le lengi ni moi, c'est ce bon bolanda. Bah réponse à ma bé. Na kobenga yo boye tant olingana ki sezaki bébé sali moi demo komi ah olobi ça la bien té tant olingana mobali faut ko yeba réponse no répondre mobali faut ko yeba mobali lingaka nini balambela kambali ndenge na mbeto za ndenge nini mais basa lelo koma bolingo na biso tu putain lelo tu vois je suis et lobi komi oh soki na kosi boye be bolanda ngai bolingo soki umele koma ka bolobenga na bébé komi oh gaele mimi mais tant obanda ka yo bébé tu sais chérie. Ce qui est là, c'est un bateau triché, Zara Bino Bassi. Vraiment, un conseil dans le bateau dans le monde entier. Changer le comportement, si l'homme se soutient. Au moins, on a des Libanais qui vendent dans le Kimia. On a des gens. Merci beaucoup. Aussi, c'est dans le thé, dans le monde entier. Na Marie ate na moni lo mo abongo na kanga motema esima telefone nyoma na nyongela na petit chita sima azibe ba ko ngai après bien ba ni papa nana kanya na famille za boy ngane ka to ko ça mais ce qui bango mi bal bana ki sibe vous avez ba mo ki to ko na kwani ko ça na te et ben c'est ça tala donc yo comment trouver le monde normal de la pour ba moi ça ça na habité son na possible là moi c'est pas la femme soit soumise pas mon bali na yo so mon bali na lobi ayo tala kara na misu na respect on a pour yo comme ça va ko ça est et on comprend ma bé il n'a pas liba la autre chose il n'a pas liba na ko ça été moi quand on a misu mo na ya honoré yo ça na baba o tenga na ça ya mutaso tu a ça
mais ya pesi mbongo na yo nyoro atio na ndako wana ya ndemo so mena ata adina ye mbongo ata na mama yesu na bana ka ko taka alonga na banda tinga na ndako na ko sete mais na ba mbeya oto na mbeya na barabara ndeto ko sana ba yo ko sana na posi bona atio na sete yo ko sana ba na ko so ka to kuma na ka bongo de César taka masonde za ko ko ade de na ma. Merci beaucoup. Ce qu'on conseille, nous avons des nations comme il va le conseil zaka moko te ya conseil zaka moyo yeba so asaka libali batika lokuta bon libali pe baba saka ouvert envers basi na bango so moni ko paye na mutesi na manga isi makite kaka ba vie am so ko côté là muka ba juma mama sa Nicolo ya isi mama te kia okosa ka isi moko okoma kima simelo mo mbe wana za mabe pe bande ko pe na na biso ba so moni ke mo déjà moyo te ole ke okosa pe kuna ke pa nzambe kuna mto kutaka sepe ya masu c'est même libéré muta bata Kenya ke okosa ko se mo mafo makati ko magen. Question Isaac, pourquoi bino mibali boko sarabasi? Bon, mibali bako sarabasi en général eza nango bon ndenge loba mais pour nanga en particulier na koloba koko sa moi si eza nango pe bien te sol comme ça eza koloba vérité olobi na vérité mais basi msusu pe balingana bonga ke soko kosie andimi na so epse pe vérité mo na bonne ko ndimi yango na ke er mo salama moi bon donc c'est que vérité nem te boma vérité mte boma donc vérité mte boma parce que koloba nini pour ba ndeko no bako sarabasi. Bon, Coco Sabasi est à ma bé. Faut moi ça y va position. Autant beaucoup d'années les camions sont na débit. Ceux qui l'ont coûté, bani na l'ont coûté sous cara toujours ma bé. Faut na débit déjà vérité sur les anango. Aux a payé bien. Botina sous capé aux a bien. Bon marché qui top. Merci parce que vous êtes toujours branchés, connectés pour la Kolanda. Émission la bino bolinga mingi amour de bana kati ya Cléboa original ya yemoko le grand pote César Ngadi onako pesa ba salutation nga mingi na yemoko mon boss mon patron Maboko Bank César Ngadi merci et merci surtout na bino nyoso boza toujours branchés pour la Kolanda biso et merci parce que boza toujours s'abonner surtout pour s'abonner pour les mbaké pour continuer toujours pour s'abonner toza na ka pour na ko satisfaire bino na ba émission na bino abonné na ba sujet na bino le quoi amour débat so bino ba sujet et belé on a moko Neftalia la nef yang ba solution à tous vos problèmes à tous vos cas donc naza na pour na recevoir sabino et je salue la derrière caméra on avait Gims Black Azaki na sima ya caméra et sans oublier Dieu merci Mazunga Azaki toujours pembe nanga Gradi Mouya le coordonnateur dans le lobby donc vous mettez les Gradi Mouya talaka yo au branché tu vas qui pèse loko zelo ko yo perdre pèse qui dans comme ça peut déjà bandi et na bonne G7 la force de la grâce et sans oublier Robert Mbenza moi na poto ya tongo également donc Igemako na bonne yote sans oublier aussi Chansar le milliardaire depuis Paris. Mon vieux, mon grand frère Edou Matouba. Donc merci beaucoup à la vous a toujours branché, vous s'abonner et belé pour nous Rolanda Kaka émission de Mino Amour débat au vous a jamais décidé présentatrice Nabino Azana pour nous soutenir pour nous satisfaire Bino. Donc merci beaucoup. Normalement la Bino Miko donc Nazarani. Donc, surtout la Cléboa originale, vous n'avez jamais décidé. Neftalia, la lore noire, la bouche étrangère de la presse congolaise, non, c'est la Nicolo, j'étais pas mis pété loco de l'eau. Pété loco de l'eau, on a pété dans l'amour débat. Amour débat, par le but pété loco de l'eau. Par le but pété loco de l'eau, faut pété loco. Non mais non, pété loco,
ya boye no basala te na ye bamipesa eloko zelo yo opesa nini kozwa nini klebo wande makambo klebo original kasi wapi nga moko à la pointe Original.